Ba parti politique ya Union Sacrée mpe ba société civile ya etuka Kasai Oriental batambola ki lobby mokolo mwa mitano le 3 juin na nguma Mbujimai pona kopesa makasi na mampinga ma FARDC mpe police nationale congolaise pona kobundisa basimba minduki na est ya ekolo Congo démocratique. Mampinga ma ekolo Congo démocratique FARDC balobi ete bato nkama yoko na tukumi bale na sambo baye bazomaki o maboko ma basimba minduki ma ADF basili kotika mauto mokolo malobi moliki na ba localité ebele ya territoire ya Irumu na province ya Ituri. Bato babale ya misalami ya kimia ya mission ya ONU na Mali MINUSMA babomami lobi loleki na bombe ekwesamaki na centre ya ekolo eye esakoli na ba réseaux sociaux molobeli ya mission eye Olivier Salgado. Sima ya bokutani na mokukani waye ya ekolo Russie Vladimir Poutine, Macky Sall, président ya ekolo Sénégal mpe mokambi ya Union africaine asakoli ete azali na elikia. Alobi yango sima ya koyebisa Vladimir Poutine na bobangi bozangi bilei na bikolo ya Afrika pona bitumba biyebizali kati na ekolo Russie mpe Ukraine.